bato na ko tanga kombe bato wake abi moto kuna akokufa akufi o lobi akufi lobi me est-ce azali ngambe to azali ndo ndini na ko bato akokufa bon ngai na ko bato akokufa papa alobaka eza makambo ya bandi ndini sikawa nyonso ko bitaka na bandi ko verifier na lobi na ebo na mission pe singai kwa yibi singai mission na yo ekabwani na biteni bisatu ya liboso kobombo la secret nyonso ya makambo ya ngai pona kanisi bana ya nzambe balingi ngai te po bayebi ngai te kobati sabango na molimo pona zali na kandani oyo ekomamaki na baprofete ekosalema po ya mission na yo na kotumba mokili na moto bakisa bana na ngai na molimo baoyo bakoza na molimo mosantu bakobika bikisa bana na ngai wewa na toyokana kite nalobi nalingi kokontinue kosala bonganga te parce que bato babandaki mwa bacritique no ambassadeur ya petit cher soko ya zena mwa fièvre na ministère yemai na ministère esili di Félix comme petit cher ilo kandi ngwana bi no luka komo mususu me kobenga ka petit cher et na lobaki na nzambe te nalingi bonganga te alobi yo taringanga te ngai ndi na kosala bonganga nzoto alobi me osala ngo yo moko alobi no na nzoto no alobi na ngai yo zali instrument soko musicien ayebi kobeta saxophone abeti ou applaudir vous allez applaudir musicien to saxophone alobi bon yo zali saxophone instrument ngai nazali musicien après si alobi epai ya bino bozalaka na lokole oyo babetaka po ya kotinda bamessage soko babeti lokole malamu message ekei baoyo bakapte message bakapte yango bien bakumisaka mobeti ya lokole to lokole alobi yo ozali lokole ngai mobeti yango donc discussion ekoki kozala nalobi bon soko ezali ndenge wana likambo te mais ngai nalingi babenga ngai nganga te alobi yo ozali nganga te ezali mobiki liloba ya yebe tokontinue makambo lekaki mwa mingi na famille na ngai masolo ya mabe ebandi alobi soko mwasi na yo na bana na yo basambeli te bakokima soko bato na yo ya mosala mpo nazalaki na 208 unité donc bato na ngai mosala na bikoro na société na ngai bazalaki 208 et so basambeli te bakokima eza matata puissance wana ezali kokita ezali korejete moto nyonso azali mabe pene na yo alobi ose prépare sika wakende na bikoro ngai na ntango yango ifuna mi prépare nakende na Angola ye alobi ifuna mi prépare nakende na bikoro likambo monene nalobi no nakokotika bafonction na ngai ambassadeur te nayebi te soko bozali kokanisa nini mpo ya ye na ambassadeur eza titre moko monene parce que nakanisi te ete ambassadeur moko azali na mposa ya kozala commissaire ata moko te bakomaka po volontaire ya président fondateur ambassadeur alingi kaka azala ambassadeur le représentant du chef de l'état un grand chef d'état comme le président Biemper ozo représenter lui olati na otoke kuno otamboli donc moto aloba na yo okokende kuna te surtout na ndenge boyokaki makambo ya Angola na Zaire ntango yango banome yo premier ambassadeur omoni te eza confiance ya président epai ya yo ikakunene pe ekomelaki ngai ye pasi moto alobi bon namoni lokolo olingi okende kaka na Angola kende na Angola so okomi na Angola 3 jours après okufi bazongisi yo ezini owana ifuna kende kaka biko nakei koyebisa bakonzi secrétaire général à l'époque ambassadeur Bouna alobi non utaki na bikolo na bikolo oyo kokende sultan zala kaka se préparer po ya kokende il faut koma nazongi lobi boyo lobaki bakoyebisa ngai te na kokende sika wana kei kuna balobi napata kaka
Alors, donga tout de suite, qu'elle a vu ça, voulait là. Encore personne qui n'a pas compris. Il a dit quoi? D'accord, tu voiture. Il y a des centres de zone, il y a des zones, il y a comment dire, na mona bibo le nazako mata na tena baluki kuna na tete na la bio porte ya monga ngine abimi azao solo ina ba garde républicaine ngana komini oh amazali ya kamwisu ni na bino na ngito kuna na tuna na kana bito oh nini na bito de pas na tuna ibena oh président benga kinga ai bito ni token na biti funa kana ko na bando réfléchir alors bi bon téléphoner ngai la solution directement à la téléphonie, à la vie, bon, j'ai 2 semaines. Mon vie, après 2 semaines, et la clé. La solution qui d'ailleurs, une semaine, d'échange, il faut réparer avec tout le monde. Ça, on a créé une canita qui, 2 semaines après, la coquille Kozonga, directement. Dans le Binangaï, au Kozonga, qui cala jusqu'à nous allons. Kuna masolo ingari de kuna makambo ndenge na ndenge bamaladi bakoya lelo motu ya bosoka lobi bakoya 20 na kati ya 20 wana 2 ou 3 bakozala na eta moko critique okosalisa bango boyeboyeboye so mpe banyei na komona kaka nombre wana na kosalisa baoyo bazalaki na eta grave kaka ndenge yalo alobi timola liziba moko na nsima ya lopango na yoko nasombaka concession ezalaki mondele moko kuna ezali 20 hectares na kati ya vila siko so koti na likolo lopango ya liboso oyo yokokuta kaka yango ya meko alobi tokei na direction oyo okomona esika yango oyo yokoki kotima ezali na mai wana ebale ebendaki mpenza tozalaki déjà na mois de juillet nakei na ngai po ezalaki ye mardi na ngai na mama bana oyo navandaki na ye ntango yango nde nakimi te tokei kuya lokola balobaki nakende ngai moko ngai nakei ngai na ye luka tomoni mai wana nazongi natuni ye lisusu lobi me mai oyo olobaki na komona yango na direction namoni te alobi okendaki yo na voiture okosala nini ye te moklie na yo oyo ozakotambolaka na ye nalobi non ngai kaka tokende kuna tomona esika wana mai biso mibale tokomona alobi non kende esika wa yo moko soko oleki ndako ya sentinelle na yo oleki bananere mwa groupe moko ya banani etelemi wana oleki bananere wana okiti mote matiti ezali wana mai ezali wana ekaukaka te nde esika wana nabomba nguya pote mai wana ekobika nakeinga moko nakomi na matiti naingi atambola toto nakomi na mai mingiso tolekaki awa tokokaki komona te mpo nakendeki nga na mai makambo ya nzambe soko balobi yo moko kende yo moko soko okeyo na motu okomona esika wana mona esika wana eye alakisi ngai forme oyo forme géométrique ndenge tokokata mabele mpo ya kotimola likolo totimoli libulu yango soko tokomi na ntango ya te bato oyo basalaki balembi mai ebimi etondisi libulu mokolo ya liboso tobandi kopepa topepi mai eza kobima kaka ntango wana esprit moko ake okota na nzoto ya mwana mosusu ezalaki na ye wana alobi me mpo nini ezali komiboma kopepa batindaki yo kosa kosala wana lokola mai ebimi tuna kaka oyo atindaki yo ayebisa yo ndenge ya kosala nakei totiki mosala tokei natuni ye te akaokisa mai wana mai etondaki lobi na ntongo tokuti ekauki lokola ndenge omoni mabela totimoli tokomi esika oyo bato balembi abimisi su mai tiki na tokomaki na suka alobi totika wana libulu watikali kaka ndenge wana natuni ye nakoka kozonga na kisasa alobi kozonga na kisasa mitindo kota na ndako avana kota mwa mindondo badiscussion parce kokota na ndako lokelo fanda na ndako kosala nini natalaka ata lokola mpe nakei te natalaka ata société na ngai nako kovisite baplantation nako kovisite misala mosusu ya ngai alobi na ndako mama bana avant ye mwana na ngai ya mwasi alingi naye kosambela esulte azalaka na baesprit baage bazoloba na nyonso akimi na mwa du tokomi
le 20, c'est-à-dire samedi, le 20 octobre 79, maman va la qui n'a pas de Nikoro, car la mort la monde a ya kiloko na Kinshasa. Parce que makamwane comme le kola liboma awa baza kobenga ngai ekuna balobi na ngai na fana. Maman moni ko kite ba bi ko yezeka eloko bi. Akimi. Na tikalinga na bana ya mikepe. Bizine na ngai ima na bani komene mwa vi mwa malamu. Kasi côté ya misala na ngai e bani kobeba na ndenge ya somme. Camion mibale kei na bilanga différent. Oyo kei na direction oyo kei na direction oyo. Sango yiyo camion train avant nyonso e katani ekui côté oyo ya cabine e comme na mabele. Oh,